mona na yo mona tout abungaka mona tout alukaka pe vie pour toza bato toza ba jeune et tout ça mais côté na ngi simba kité Jésus le fantona yo tianasse na kendaki la team voilà papa Lek habita tour après na ebisi papa Lek ngai na moni on dirait awa na envie voter fondation nga papa na biso za la rebelle voilà segele ya Jésus na ye na kunza na ye bajalu balingaki nazala musika ya gola bajalu balingaki nasila na bunga na ngai mais Jésus atalaki naza mwana na ye yango yambi ngai na esengo mingi esengo nazana yango santima ya motema ya gola na mwana na ye bakunza do mwana gola alongi yetumba. Merci cher internet partout le monde, la personnalité TV, Vanessa Mawete et autres, éléphant de la presse congolaise. Moi, ça zanga mukwa. Merci beaucoup à maman Doris Lema, la personnalité Fumna Gaz Béa Gaïa. Merci beaucoup à Diva au Sud. Moi si à Mbongo, Balobi Maboko Bon qui a Guivouama. Pourquoi pas NBC Batabakana, moi c'est mon général John Kimba Moubangope, Balingaka, la personnalité Mingi, donc Tokabo la Rabissé, on a biso ce qui, comédien pour finir, c'est la carte à Nenga, pas Kabola on a biso. Balobi A, Tosalina. Quatre répétitions à faire rigolo à toi selon l'actualité selon ma mnenge zokende donc toi ko yamba kunjardo oyaza animateur ya faire rigolo à toi sur la naie caméra na bino ko fongwa manayo donc fongwa mono pena donc artiste za de pembeni to panza teke par rapport à image artiste bonjour et tout ça na batoto dans l'émission bonsoir na bango donc voilà bonne santé batu ba mona kaka par la grâce mais si on vivre en grâce à Dieu, il y en a coupable, Zamundel, le soupape, les grands mécaniciens, Tomi, Ranasol, pouvoir de l'Ouest, force magnifique. Vraiment, tu es sur l'actualité des membres qui tu es que vous n'avez pas fait rigolo longwaki, c'est bâtiment pour tout le monde qu'on a new style. Na new style. Le new style les alliés plan abisso, tu crées qui na banoko. On a Nathalie, Monique, Nathalie qui a carrière en anga. Carrière en anga, ils ont tellement moulaï. Faut na sala ngo pembeni ya bateau bazana ngo donc muto bazana ngo na mbonga na tchaka cri ya che ba makambo a orienter nga petanga kende boende to mona pe bato msuba pesa bango makambo lelo baza voilà. Mais balobi yo kokino kiste yango kimino na new style. Parce qu'on a avant na ban émission na bisa qu'on a coupable Zamundel soupape le grand mécanicien tout mi 4 lettres. Ranasol pouvoir de l'Ouest force magnifique. Parce que yebsangani au-delà kutu ya kisi. Mais qui sont pour que nous simba simba rote. Yango ya mo pe baloba ya mo pe mutu ya mo be ba ba kisi na que nous simba te na beba na mutu te na famille na biso to wana on a liboma te. Timo kile kufa na utika la ozala oyo kanisa te. Mutu mona ngote ya pe na vidéo te. Tokuta na bato tout. Il y a vie au bas vivant na mokila nzambe donc voilà. Autour na mutaye so garçon bato na calme ezaka ba campagne. Ngasko basala ba campagne bongo na ba leader. Basala ngai campagne bongo nde basala ba JB nde basala ba héritier ba kosela yeti. Oyebiti mais lelo azala na e bat ba okufa ba otika e donc ba kosela bato belé ba kofi olomide ngasko bachanga na rang wana na kosela bango ndeti malade nini oyo yebi oripo éviter ba yebisa confiance na sida depuis kala voilà lelo héritier même bato belé ba leader oyebi l'histoire na kotanga tanga ba kombo batuté ngasko bachanga na rang wana na sepela rapport ba pesanga pouvoir mobo ya on peut da timbela ya on mo na tanga ba nzambe wana voilà vraiment abonné sur la personnalité TV ba carrière na yo outa wapi pour bimika maman bonheur expliquer ba na outa parler na imba moko to pas cheta donc tout ça la musique quand des la musique ya simandaku après voilà gloire luboya gloire to na ngai yo banda penga bina banda na simandaku na yepa ya
Jésus des nuances, voilà. Donc voilà, on a quelque part et tout ça, voilà. Et après Jésus des nuances, après le mois qui départ, après, on a la team, voilà, Papa Lek, la bétail tour. Après, on a eu Papa Lek. On a eu on dirait, on a envie de voter, on n'a pas peur, on a besoin de l'art belé. Voilà, on est à parler, le Papa Lek, ils ont parlé à père, donc voilà. Yo wata bengana kyo wata bengana o yo senga wata bengana yo zo luka polémique te polémique te bino pena bo batu o bino nyonso bozaki na barnacle bino nyonso ba obi pena wata ba ko finga bino na ba vuluzi bino tu wata finga bino nyama longwa yo sana kecho yo vuluzi yo nyama yo na wengenga ba konsoliso yo kunza do yo nyama bosko ba biloko zwati oh ngada na mutu moko ya kala na mambo o mam na ngaiti gloire le boya yebi le gloire gloire le boya président fondateur il y a LAC fondation il y a solo ouais Makaus Damba Dambalo on a directeur artistique Nabiso donc voilà Abeleli collègue naé donc voilà ngai boko bengana animateur bon propre ya boka bien boka dou Chancel Mbemba ebisa ngai Mbembalo Chancel na ozeli logo wana prometaki ngai ya na okata na tambule beta na chate do na Jonathan Bolingi Nzangala donc voilà batu base belé na ya biso ya mboka wazalaka na mazembe ya putu trésor yegutu et tout ça trois na biso wana nani mpeko mandaka donc peko donc voilà mais vraiment yozo devient nos cas question bino penda do ba bino penda nga no telemika wana yo kate sola siko go goka penda bengana ki bino abengana ki bino parce que bino nyonso bo ba koyoka te kunzardo yo ba bengana ki yo goka ofinga omonike ko finga o eleki masa to créer plan yo kunzardo ambulance tout azo $500 boya mama wenga ke show pas goga nabia yozo sur la actualité za yango te garçon yo ya boye ba obengane so temi azo boira bana ba olela ba père ba olela ba massa ba olela et tout ça goga ayebi ngana sala carrière moko za bobenga en clean donc makambu et tout ça ba mikili donc ambulance ambulance ça la carrière na wenge ayeka la team et après c'est tout. Pour ce qui invité ça ça là qui mais beta beta soko yambi endo tunie après nga kolongwa wana nga na te tumba suna longwe kilo ile kaka donc voilà au moins tenga mna créer makambo ti bato baloba mambulelo c'est moi bisonde makambo donc ozwaka idée à new style te idée à new style te makambo ko créer koloba makambo pecho ngai bi otu na ebite so lobi yango déjà donc mais tito aussi c'est émission na ebi koloba ngo bisonde donc makambo jeune soko la ta bien dadi yakuza faux papa mikolos ko na yena faux papa donc voilà donc ngai impossible goga ya matanga mère na biso donc si nous avons considéré donc ma plein wana aza respect pour ngai papa Leki ngaza est pas chef d'orchestre na bango pendant ba né belé donc voilà vraiment new style siko olongwe point pourquoi boza bino nyonso boza ki idée ya kosangana baba ko bengo le marquis un jour bo panda to yeba ki ke bo panzana to yeba ki ke bo panzana baninga baki angola sibitima bo yo sate Paulo Kidilo boya ya to ndeni ngata la carrière kolongwa ya new style kuna venir ezaki to monika de bana mai batengami donc et pas ipena ni arnacle kuna awela kibokonzi yende président et pas chaque nani Charlie Pakalingo kuna telemi yo en espace yango décider olonga nozonga pas cheta non
new style bayebi mam na pesa eko na générique yokani pete bazalaka yango na oloba musique mbongo edo memangaka na polémique musique mbongo musique esengaka l'argent tosala générique oyo eza bien bato to balinga yango na ya na ba ya eteko eboma maba etinda bamusicien poto etinda bacomédien poto donc eteko ndenge eteko ti yo bota te nana bota te bato babotaka tuna bango valeur eteko elongolaka eteko moto emema bacomédien ebele mikili omonaka wana emema so bamusicien mosusu poto donc voilà boyo oyebi te mère pena longwe côté ou père pena longwe na Kinshasa akei po mère abengi momi pa longwe pena mikila ye donc na yasu na basi ba mosoko kitoko omona te boza mosoko bazalaka gu merci beaucoup à Jacques Sobanouka donc bazalaka gu baya akie batimba baya batimba nani baboya gaya bazalaka gu babiloko giba bagiba kasi mosokote ekolo wana donc voilà donc tati tole mon vieux donc et voilà voilà. Merci beaucoup à Jacques Sobanouka balobi on dirait de Oussa Mutulimba Mutilikati Britas Makanda Papa Poto Maître Léo à les Bruxelles mon vieux Junior Gallon il est formidable Fabrice Coco 3 fois garçon les basketteurs le prix frais mon vieux que j'aime bien merci beaucoup Nalinga Bino trop dans toi Kakana Général Etumba comment Général Etumba où t'as bon par rapport il y a dimension animation des pères à Pessainga il y a général père j'hésite au bagare bitumba trop nde apesa nga ba étoile wana donc voilà hein kombo ni utaona mais ce qu'on a comment papa Toumi ça veut dire baza nzambo ya bimaki na grotte babu après ce endroit na ye to biso toza ba Inca donc voilà Zoé 6 donc baoleka biga etumba fa solo la obiga nde koma na kiniti faut ba Zoé 6 il faut bazala tout ça batutu vraiment donc tout cela vraiment tout cela car général etumba mais bon qu'est-ce que ça il belé tant on le new style pourquoi au pona ki osonga pas cheta pour nanine on peut ça soit raison et pour ça que osonga pas cheta bon esenga caché place aux aleli na ebine les leader na yo na esprit so ekutani et ça la mambo bien même na amour ce qui non le amour nyonso donc même na kimasta tout ça nyonso so ekutani nga ce qu'on atala ki ke père na ngai nga na esprit kendaka bien donc yango na loba kremoko bato basalaki cri yango na loba Sekelea kunzardo Sekelea Jésus na ye na kunza na ye bajalu balingaki nazala mosika ya gola bajalu balingaki nasila na bunga na ngai mais Jésus atalaki naza mwana na ye yango ayambi ngai na esengo mingi esengo naza na yango Santima ya motema ya gola na mwana na ye bakunza do mwana gola alongi yetumba Jésus o melina alongi yetumba alongi ale abada tobi na danse mo ba okango chibota okangao oye o tuta yo amo sambeli donc chibota kala te mikili partout ba obina danse faut kolonga ka etumba danse yango soki oboyi kolonga etumba obina ngote mais bato nde ba obina ba danse donc voilà vraiment so ça ni kamo lo bana cheta Jésus de nuance caméra sauta la okolo banene mona nayo mona tout abungaka mona tout alukaka pevi
pour toza bato toza ba jeune et tout ça. Mais côté nagendaki simba kité Jésus l'éléphant na yo tianase mais nazolaka bato premier soin bato ba osepela nalaki nzamba batela bato tout bazala mukolo premier soin ekobima pour na ko se déchaîner na on a boka bongo te pour voyer mon souvenir voix pene na couche na likolo bato ba oza décider bato ba obina ba osepela non prier nzambe ba virus oyebo ekota na Congo te donc tianan papa o na obini c'est suna bino elongo bo osepela merci. Vraiment c'est que tant yaki pe bayamba ki bien baninga mais na village c'était mba kuna concert betaki babi o mataki te bon wana nan mu eza palette eza palais eza na ba nango donc voilà vraiment au monde de la fin na opesi bambote no pa ba fan no balinga yo et ça la bien bato balinga gloire luboya le président il y a LAC fondation LAC donc fondation na izo soutenir bato il y a gloire luboya garçon mo baza mbongo ebele ana state donc bazana ba dem sili salam muto mbongo lisusu mungala donc batoto chancel mbemba 2010 plus 243 89 71 29 373 isama peko Jonathan Bolingi batoto balingaka etumba nazali donc voilà. Merci Mago Yembel biso témoin moi muké kaka tenga déjà eloko ezosala bango babunda lala wana pavuma donc voilà merci. Merci beaucoup donc merci beaucoup à Jacques Sobanou Kababi Mudasiko ende mutalelo donc lelo merci beaucoup na linga bino mingi to se retrouver tout à l'heure na épisode mususu bye.